na ndenge makambo ezokende sika bacha bagolo na ba discussion ndenge balingelaka faire aza musoko atie 20 000 places en tout cas 2 semaines faut ça musika faut pas ne ba silence wana bandolakisaki akocha yu arena akocha pesta de France soki biemo one sino soki 3 mois soki 3 mois na ndambo esila raté bongo siko mukoni soki atie yu arena 40 000 bongo stade de France Emelia asala banzembo et encore du temps moi ndako mo zonga kini bonga na CP na mona kina émission asala orchestre na kisasa asa l'orchestre na kisasa papa te orchestre na kisasa za na pyramide na lemba asa l'orchestre na kisasa banobeta ba concert na kisasa ne ba ninga ne ba sala ko ba mission na kisasa boye bo beti bozongi ndenge tozo mone l'orchestre héritier e maloko eleki orchestre Fabregas mais sikoyo na kati ya koleka wana ezaka na ba défi mususu ope fo bolongo longo po makambo ekokana ga bien na yango mission lotamna na voiture ya kitoko c'est bien bon mais faut nzembo ebeta. À l'époque, bien filé nzembo nebeta ata mwana baba atambula na catch na IST nzembo ebeta elenya mutuka nzembo nebeta na bar baba camarade te tikala lo mamu na ngai ndenge komia popoka ya lobeso na ba animateur a poto ba misia poto a popo cha date ko za ndeni po za balabala po to into ke na msoko suka basa na poto bandoke kishasa miseni basala orchestre na poto asa basala miseni na orchestre na poto orchestre uta poto nyos académie be uta poto ke académie uta poto uta kishasa balongwe basala académie to sola makambo to sola balabala ko académie uti poto te ko faire memaki bango bakimi bayokani balongwe lo wale marqué uta poto te donc moi je pense ba musicien na bato ba komi na makambo espa ko kabola ka musique non biso to koli na musique ya papa imba na succès Kofi a succès Shiba a succès Wera a succès et puis abimisi album to ndo ka musique quand on parle to ka musique en gros to ka musique ça dit na vandi na terrasse bache Victoria na yokiango bache Defao Big Star na yokiango mais lelo mona mutu a comme même na difficulté bache faire longolango et puis les mal les ali mingi bato ba na ba esprit na bango yanga warrior nga golois et ça sous place musique eko kufela bien oyebi ke lelo to yeba nombre ba fanatique na nombre sala obeti au moins des plis kabeta ya depuis combien place ba 1200 1300 na no vumba na de moembo donc bozaki wana 1300 personnes ba 1200 ou 1000 mais zaki dans les bons na place à kolobaka ça sert à rien ba golo il faut pas la motiver à ya kolobake match on a fallu attends mo kolege si là vaut mieux que 3-1 et go que 5-1 tes score fleuve mon soleil to modogo ta mon ara faire dire ta na lo ba faire c'est que faire zo sala ba to tanga ba sala lo te te na lobby ezali non siko wana ezali to linga to pesa ba to kaka ba to kotsa ta lisolo le soleil na musique ya Congo kolongola tango sala pa kofika la lelo ça te biso to ngana ezali réaliste faire zo sala lelo to komo na salle 20 000 places za muke lelo 20 000 places doit pas mona 20 000 places on a poto na ouais des muke pourquoi pour biso analyste to yango pona lokoso tende konanga so ipona lokoso mbela to wana okumisa ba musicien ngana umeli na oke ba 3 à 4 ans na makambo banana ngola bana Luanda ba analyste moko ya laiki na poto ba sali analyse na kisasa na Luanda bazelanga et puis tile on na ligne donc au mona ngam ko monter na ya na beta vie privée musicien na fingi mais likamso eza atoloba nga ko to souwe na ngaka fallait faire beta ka yo na directement ataka parler la défense fallait beta ka parler la défense parce que ba discussion ne do kende pona be ka faut éviter faut kangaka pembeni faut fallait parler la défense à chaka date na o ba benga maktabu mabe baba maktabu pe na ndenga idéologie ba comme anti-valeur neni Messi kasi na oyebiso kana na biso ba chroniqueur nyonso tout o ba osa musala ndenge zo sengela te ba komaka ba obebisa miso lorsque bengi maktabu anti-valeur à propos nenga répondre innocente ndeni apa akuti mababa innocent wana façon de faire des choses na bango kaka ça plaît pas ba ya joka baza ye moko te liste za mulai betanga liste mo po yango na zo expliquer basala orchestre na kisasa no yana ba mission orchestre ni basala na poto te orchestre poto salamati siko ya oso orchestre na poto ni ba mission baza to yebi o ndenge ba jeune za siko lisanga ndenge wana vraiment ali yo soko sola mamba bongo c'est pas bien mais il y a même ça bongo toute vérité n'est pas bonne à dire alobaki mabe même pas yemo ka vandi babilo monsieur moni ba bango traiter bango begré exemple ba mais il faut pas na ba langage o aleki na télévision a soli lokola mokolo bien propre c'est pas babilo ndenge wana ngana oyemba o faire voir na ya o kale pour nga faire ba Zakari ba babasi ba vena biso surtout ba vie ba osa boulot koto le ba jibe koto te ba ki boulot
ba chroniqueur on a tango baza bato to mona o sa musala antivaleur on ba mais lelo bazui intérêt na bango ba chawa bazui makambo musique ba che mupanzi c'est ça mutengo mosala bo donc c'est que yango makta boye ko swana na ayeko loba na TV ndenge bakali antivaleur tanga ba komona bango bakali azala ya na tongo muta ya fera kaka ane passa wa te 3 mois 6 mois leka ya faire au sala bien carrière à faire tu sais carrière à faire na mboka mo fallait azati maman la carrière prêtre tu vois donc on peut minimiser été faire c'est grand le là ça la vérité alors ça la basali ya minene mais basali zo comme deux fois dida sarena ngano tozaki na gisas na moni wera ya beti deux fois zenit double zenit na double dida sarena ndenge munene te wana poto za la vrai dida sarena l'équipe bon si ko pani bolo ba ke misa bonga ça elote. Arnold Frouma. A cher éternel d'un samnora pipi Thomas va ta varese va beta équipe montagne oti musika na Dijonville na région ya Bourgogne ko ta Dijonville ko ya boyo bika ngana ebisaka bino ke na ya Paris pour na musala tonaka musala donc musala za par hasard de to beta masolo ya vérité na balabala ezali makambo to beta ya balabala lokola pe to kutani na mutu ya balabala moko ya biso ya balabala lelo azala mabele pe ya poto na balabala kombo na ye Mesilu Banzadi moko ya balabala pona ko bana na bato ba soutenir ngai ndenge zalaka ya Wili Mouché ni code mondial de la part de Jay Toussevo sœur na bienvenue à Dijon merci pendant na ba séjour ndenge lekaki venanga Richard Baz Daxi pour Baz Daxi venanga Richacha Masanga Patil Tumba Dina Timba Kofi Bof mère nanga grâce à Lenga Dorine Igor Papa na Chloé grâce Africa batutu ya Dijon tozagina bango na momo toto za les penda pepele pona ko bana bo yebika ne na lobaka na bino pilipili tomates wala taravarese ba beta équipement te na ngongo na kuta na soda oya pesa mokili makambo analyse mema epoto tambuse mokili mobimba Mesilu Banzadi invité na ngai. Bonjour, bonsoir mon frère Mesilu Banzadi. Sénateur Beke, bonjour et puis bonjour na batnyos to bakolanda biso donc voilà ngape pona commencer to lo barato banda. Le roi TVC ngape moi libanga pour flèche aller sur na retour et puis au monde Paulo dos Santos Guerrier on va d'Angola Paulo dos Santos Guerrier puis PDG qui tout travel donc en tout cas bino na ko bossa na raté on a un tima et puis la PCP Motena de tous les temps, de tous les jours, Zengante quoi, l'international, Zezeme, il y a palais, wana, il y a un team donc Moutunanga Zezeme na PCP Motena et puis Bajiviji donc Bajiviji chaque dimanche donc dimanche au Torosala wana donc na Bajiviji na Bajiviji na komona les rois Maïcha ba Moteno yango yo Chris la qualité Crispy la qualité ya palais wana ya palais puis lourd Mastock entrepreneur et puis maître Blaise en tout cas na CPLA qui trop maître fils kelele donc mokolo mboka national toaki pena fils kelele salaki biso bien et puis na pesi ndaya mère ba petit maman na Laurina na Leila Lubanza do na pesi bino mbote na ngolé et puis Philin Tamboinko et puis Hervé Katangala le plus jeune manager mobile Fanny Lungo et puis Josué Bondo donc lelo il y a boire et à manger Josué Bondo na Bové pire petit kitoko a Bové mboka na ngai na pesi voilà mboka banka na ngai bijou pesi na dodo na Bové bon Mesilu Banzadi oza vérité na balabala opoza muta balabala outi na balabala Luanda oyokuta su balabala poto to beta nanu omoni na différence na ondeni balabala Luanda na balabala poto po opoza moko ya balabala ouais balabala changera te mais sauf que balabala ils ont changé na ba comportement na ba environnement déjà poto ebiga balabala rosa ngompe mbangu métro 3 au kotibo bimili kolo tu vois balabala ngolaire mo mona na ba kino ko katana mona moto esili ba kuluna ba bimi tu vois mais dans l'ensemble banoko tout to mona balabala en tout cas banoko tout baza swag oza mikili donc poto za na bambangu nango et puis poto pe musique ezongi na poto esali pe subiso bata balabala bien pour biso to lire na ba actualité biso linga actualité o lire pena actualité kasi yango to yela poto bebe to boka balomba te mais siko kolanda moto foza na bato ayo biso to koma poto na bato na ngai no di séjour na Dijon na Léo Félé sœur na bienvenue merci do père na Richard mais est-ce que balabala penezo futa pena bon siko balabala no biso to ko changa première position te pour une position to ça non musala tu vois so musala ezali ou banozanoka ba
bénéfice nango. Donc moi je pense que les lots quoi to ça l'analyse oui ba d'abord ebi ke biso to za netinga na za ko milieu du village. Vous comprenez? Et puis ba analyste nyo surtout on a mona ka mutaleki ngaza te. Wana salanga da confiance la première des choses. C'est moi mbonga na oloba otiko ko pas mututé. Mututé. Na salo confiance. Bon merci na salo confiance. Salanga ko ma mbonga na oloba o mona so o yambi mutu muso ye d'abord ebi ke ye afinga aweka. Ya finga jibe ya finga héritier ya finga fala finga affaire ngas comme na tikala ka naître na banda neutralité wana banda na ngola tina banda pena na ilia banda zelo banda na zelo na mutu na David David na mona la kanisa bala donc voilà to banda mwindu banda kuna donc voilà ti lelo penza mbasunga to koma na poto za naître na mukomo ba bete psota mbata na bala akoma pena ndiko na matete ya maître maître as ya Laurent Sokoko maître as en tout cas voilà donc pona kolobake tout ça musala bien et puis na ba respect na ba norme biso to kotaka na ba makambo mingi te ba vie privée mais o eza musique o eza makambo musique to loba on metto kana moi ba respect ya tala mundelo pasa ko so yango moni ti le to ya ba poto et puis no to beta mité poto loba bien bon merci si te peut pour na biso merci parce que masolo on nge za vrac le rôle ngana peut to kuta biso na so bata balabala pour vérité na balabala Paris hein ah ouais ah pe no sika actualité so indépendance est-ce que mon Arnaud Vumba ou a pesa poto makambo mon a démoé mo ba aussi de la République Arnaud Vumba oui dans les grands réalisateurs a pesa ba makambo ouais yona ngalo ba vérité na ba information to salora mayebo to bito to boa ko ka nyo so groupe to ke na moko poto obete makomba ka jininga sala ngasi ko na o dépend mingi na yo ponga na mamba lo bana na utebele sauf que tande kam telia biso poto ke nga rapidement moko. Il paraît qu'à faire goal encore à Rennes, il y a 14 personnes. Bon, déjà, il y a liboso na encore à Rennes, il y a une bagoloa. Tu vois, rivalité a fallu na faire. Ils ont marqué époque, tu vois. Ils ont marqué époque et puis bagoloa faut pas la mobiliser puis faire yé mo kasa na makambo msufa yeba ke o eko mapende ti soni. La ndanga mena bien. Na sens ni au moins à chaque fois les camots ils ont répété bah moment le cause au faible voilà donc faire à la faiblesse mais na mona qui peut délégation mususu balobi le ba komika kande ba komara ke ilunga et puis ba mususu ba ndi ba 5 te ngala ebi na délégation po yebi ngana il faut to kende boy po to kende pena bongo net to cause tante ke alors vous mako na tikela Messi tante to kende pena normal pour na aider voilà délégation y tour na moni ba Mao ba Ferrari na ba nani Charlie Solo délégation au Balobeye. Mais déjà na bateau baye o ya o nano ya tindire zaka maka ou simtarate 3 concerts ou 4 je pense. Na bango tout déjà bayaka Charlie Solo yaka nani Ferrari yaka bateau no se bayaka déjà mais bateau bayaka déjà moi je pense qu'ils ont compté penzati. Bateau baki na posa ba mona pe ba figura. Na liste ba de figura sika. Ba maka ou na Virginie pas na e. Bon siko yo. Siko na loba boy to sala boy. Ba Virginie to tanga ba net na moni mikolo bato ba sa ba polémique o fala même aleke chu. Na mususu nani serre na wana ya kopa na bana na ba ya poto fele wana bana na ba yoka question ngana lobate ba musicien faire ceux qui posent ba musicien azo ba visa na ba musicien ba privilégié faut ça ba musicien na ye parce que majango ni les a faire na tao ba poto bana musique zongi na poto au troisième événement à faire rigola mais comment kaka ba manka wane comme nene habitude mais elle banza du Messi lo ba siboule ngana benga ka siboule po lo ba o ayebi ona ndenge pena ya 5 ya 3 ya 4 ya 2 na comment faire kaka est-ce que akoka obongisa événement avant te faisait la visa na une semaine avant voyage to 2 semaines avant voyage non yango to lo ba na début na lobi ke et là aussi comme à chaque fois yango et ça la paie moins bien mais moi je pense que une musique peut au kobeta on a 30 musiciens tous a quand même peu réaliste ezaka pour lelo mo pepa ndenge komeli et comme mona lokwa batfunyo suka baya déjà ce qui fait rien à 20 musiciens et koki d'apo abeta concert c'est déjà trop donc et na moi logique non ngana lingi to ponga za na esprit ya ndenge penza tenga na milier tant on doit milier faut na réfléchir na des sens déjà l'orchestre il y a 20 personnes et il y a des pour obeta musique oui on a tout ça normal on a déjà fait ba ko ya rapé bon mo na ba 15 mois donc c'est bon si quand OK le ça ma bezo ya ndenge ni ils ont ça le la fallait ramener qui beaucoup de bateaux et comme ko senga peut faire face à la bongo sikoyo le ko la faire ça la bongo te et malgré faire azo kokate mais oh tenga ina sungayo faire ça bongo te faire problème ni ba combo oyo baza pas faire bazo ya bongo te les deux voyages
Adidas Arena na ING Arena. Amagaus bayaki te, ba Monaco bayaki te. Touro lisusu, troisième événement. Ba Goldberg bayete. Ya pe na ba combo baza pe pas faire ya moni ke yango na expliquer OK. Ce qui exemple na 20 wana bayaka, ba animateur na moi ba réclamer ba animation. Le quoi Monaco so baza 5 ato si animateur fait pas ko ramener bango nyostin, ako trier même 3, baye. Même quand la maison mère ba no voyager ka bill na c'est léo tout ça peu normal bill na c'est léo na ba le ka bill na c'est léo mais c'est que c'est normal o za vérité na balabala ya uti na balabala to na do linga o tikela nga pétana expliquer pour ma quoi to discuter ce qui ba animateur bazami balende bazama makasi donc d'office o ya na débat to que de bon logique ne ba boa ki bongo le quoi ba boa ki 4 personnes nde na moni na kliwa wenda presque bango tout ba boa ki Goldberg a boa ki na boa ki donc faire aza obligé faut même bango 4 pour si senga na si idée na ngati le quoi ba komi 4 tant wera salaki ba boa ki brigade c'est le kene bango nyonso ba ki poto pour crier mutu nyonso ekrochaki David crier mutu nyonso akrochaki alors il permettre ki bango so basa nini baya mais ce qui bisa sali exemple album ba boa ki 2 animateurs to 3 mi baleka epesi et ko sape ba na bango de ndenge musique ekendela mais ce qu'on pourrait me opposer et se poser wapi premier yepo fali na faire baza ba conquérant ndenge musique ekendela yo pena na be ozaka mutu pena ya solo ya teti po ngana yo ngana banga nga mutu be mutu pesa nga mbongo azate na poto ngamoko na ka pardon vuma ngamoko pardon vuma ngamoko na sala mission nga ngamoko donc na journaliste intéressé na saka promotion mute na tunika ndolo ipoto ke kana même logique yo ndongo cha fali na faire pour mona baba ndenge moko ba apeka ba obunda komba normal sikoyo biso na musique na biso ezana ba concurrence mususu na ebisaka yo ezali concurrence o ezali ese tikala bongo etikala na bongo donc ezana ba concurrence o etikala bongo imana ganya ne vita kanga imana 10 ans etikala ka bongo vita imana na bina yo boye yo kanga yi no yo ka yo ko futa yo ka o balabala te mais siko na balabala na ina lobano boye ezana ba concurrence oyo etikala bo oyo omoninga na za boye na za netre le quoi na do milieu du village na oyo bisa boye mutafale oya lobi fale l'équipe faire mutafera koya ko loba o fale bi ko yemba te wala za bakamba ba fanatique mais moi je parle pas des fanatiques na so la ta réaliste na ba avance na ba notoriété fali le loza liboso ya faire wana mutako boya ngate même faire place aza yebi ke za na ngobongo ayike mwana maya za fali asali ba salle o faire na sali ta sali makambo pe faire na salite mais na musique a Congo za na ba concurrence ezana makambo ezala esetika la loko etikala ko o to ba mazembe na lupopo mazembe 5 ligue des champions lupopo za na ngote mais mukola derby katanga et bouger donc pour les na zonga na lobana oboye ce qui fallait to sala likambo soka ba oli misu ne amona ba faire telemi wana na ki fali ne wana aigle des fois stade de France bo amona soleil te to modogo ta mona ra faire dire ta na lo ba faire c'est que faire do sala ba to tanga ba sala lo te te na lobby ezali non siko wana ezali to linga to pesa ba to kaka ba to kotsa ta lisolo le soleil na musique ya Congo kolongola tango sala pa ko fika la lelo ça te biso to ngana ezali réaliste faire azo sala lelo to komona salle 20 000 places ezamuke lelo 20 000 places, on doit pas 20 000 places, on a pas tant de ouais, pourquoi? Donc, on a 40 on a vu que, écoutez, c'est qu'on a une liste. T'es toyo et bio balabala. On a le banana, ok, faire, à ça la bien, carrière à faire. Tu sais, carrière à faire, dans mon fallait à zati, maman la carrière. Prêtre. Tu vois? Donc, on peut minimiser, faire les 5 grands, le long ça la vérité. Alors, ça la salle, il y a miné, mais la salle, les autres comme deux fois d'Idas Arena. N'a pas tout ça qui n'a qui s'assure mon niveau, il y a deux fois c'est nit. Double Z, n'a double d'Idas Arena, les gars. T'es wana poto ça la vrai d'Idas Arena l'équipe. Bon, si vous prenez bon, bah que Michel Bongo ça est l'autre. Mais pourquoi quand maman yo chema poto on a fait non na zoli oshite maman na wera ne pour faire pena wera que ne ko choza balabala Messi mato ke ne to kenda weza balabala yo italinga ero na ile atamsu mwa ma ezali pourquoi quand to beta masola du bedes o che du bedes papa o che des bazenita wera c'est que yo kotimba ma wera pour Teresa ko inda pour balobi yo mo bunda na ebite sokozo yo ka bata maison ma bi yo mo bunda na biso le romoro na musique wera son na faire ba ko discuter na musique Kofi Olomide na fali ba ko discuter pe na musique et que de bien yango pe ke bien donc to ke kato tsiko tout na bongo pourquoi na tunyo ngo pona ni na carrière ya wera wera ko so na hérité te wera ko so na Fabregas te
mais héritier banda ko tumbola wera mutu aliboso poko alinga tika ngai papa héritier akoki komanke wera respecter na niveau ya musique Fabregas a manqué wera te pourquoi ba preuve wera son na sali héritier na sali yango te non pas comme na katikati na ngote tu vois Soleil wanga so akunta na Kofi a s'incliner Gibson idem Montana idem non ba sali o Kofi a salate mais Fally la fait o Kofi a sala faire azo sala o wera sala wera beta Bercy faire beta ngona format ya koleka wera nazo kene maramba bongo pona peso ba détail comprendre que ba discussion to ko sala pe format ya koleka wera mais Android naina kende kaka na to fanda kaka kina basala ngo faire beti pa wera beta faire fait double Adidas Arena faire fait ING Arena faire fait Genève Arena voilà donc eliko lobake na discussion ya musique to koki pe ko discuter ya ko manquer respecter mais na ndenge ke wera sala ki faire pas ça ya ko mona lobino ke bango nyonso Fally to Kofi to faire na wera ba ko swana bon to ba swani pe to swani na watu tano nde ba swani mais il y a ba mission musu ba ko swana te poti le wera leki bango kaka tu vois donc wera zaka prêtre ne ko fa zaka prêtre ne na pe so ba lo banga do jibe so abeta Bercy te me wera lekai bon jibe na wera oui angaka leki pe kaka mais est-ce que ba biso jibe abeta ne ka Bercy te me wera pas lekai est-ce que ya jibe na wera ngoza la différent pourquoi parce que jibe na wera ba na osaka makamu ndenge moko tu vois to pe pene makambo ebekse biso asali boy te jibe na wera asali plus neka baxi mais na suka ekenda na ke des poissons hein jiba sala ki bien wera pas sali bien ba kenda ba bralima brascol ba générique simba bravo na suka ba martyr tondi wana kenda na ngo pena kitoko mais ya lelo nde ezo sala siko compliqué on a lobino ke po tozonga na makambo ya musique to sola na makambo autre lobaki ya ba fere nga za muta fere te nani muta Fally mais nga na attaque réaliste ya kolobaki carrière ya fere lelo aza moto au photo applaudir yeto lobake courage azo sala félicitations papa Hervé Dorton lobi bona kachimba moko venanga Godzilla na Kasavu buna bofa na ngadinze ye continue na wana na kantika ka tondo ki fere mais problème ba visa ezali eloko liboso peto yebake fere ya memaka na pe bato na poto mais yango lona soka ke esala mabe poani lelo fere so asali eloko mo lokwa Fally asali eloko mo 50 fere so ape asali 20 et bimi lokwa asali eloko ndo asali yango na yebisio donc bato bazo ke na on esprit wana mais Fally na faire les autres à la vrai Fally na faire baza dans autorité mon côté sur le plan même il y a ba fric non Fally a beaucoup bossé a comme na likolo mususu na course union surtout les premiers à la rakaka na vie même à l'époque c'est ba papa tabula mutu moko aleka liboso à l'époque te baki papa wemba prêtre et empêcher que Esther azala qui confie le bébé j'ai bosité donc ils ont une musique mais le plus important c'est la culture ne muté za la sauver les lo faire l'autre basal ce qu'il fallait beti 80 000 faire 20 000 kingandi c'est une bonne chose bongo siko ba oyo ba otia ya ta 10 000 te bango bazali ata ya wisa bazo kokate siko biso siko ba to photo tenir guerre le quoi bata balabala tu es qu'on a ba 1500 biso siko photo est-ce qu'on a ba miel moi biso siko ba photo silikila ba miel na mwana abetaka kitaro abeka na sana liste on a bossanya on a ndako Chris la mwana moko boya Chris mwana abetaka kitaro lobela Fally boy nani na lobi hein voilà c'est splendide donc abeta teme soka legina TV na yeba te swazaka nani sikoyo ngano lokwa toza balabala balabala leta zate tu yaka na neno to ngana yo lokwa toza ba analyste toza ba réaliste neti ngai na komona ngana o tenir mingi ba musicien ba beta te o ba osilikila baninga o ba olika na be mission c'est que to chepe seleo bon seleo te nazo lo ba to chepe o ba beta te ko to chepe nazo lo ba no ngai esala nga passe na ngona chroniqueur aleki na TV pa lo makamba fere na motema mabe to ya Fally to ya héritier ngana mona ba motema bebi pourquoi pona nini toza na combien de millions d'habitants na ville ya Kinshasa ndeni ba mise to kotanga ba na misapi tant conseil ezala ki ate to mela maite ba combattant ba bomi cop le cop est fongama mais peut-être oko betate mais la costa beta yango na soye bisote ba tu biso photo tenir rigueur la coste yo olobaki olobaka makambu na ba télévision o beti place à 1000 neni ba tu ba été c'est ça ma question des fois biso to silikila ne bato wana biso to ko technique bato bazo o ka bosse biloko abo o bazo ko emboîter les pas mais misa tikali na copie moko analyse et puis lelo les mal les ali ceux qui faire abeti concert to bi da ba miso ba oyamba so mon ne fallait abeta concert to bi da ki lobby c'est le oya alors c'est fallait ayebi mabe to lobby bien so faire ce qu'on abeti ba ne ba koleka Mignon Bramae.
Minabwa mai. Les gars. Dans la liste en zabi Chris. Chris appelle sa liste on a Chris la qualité. Base divisi base. Oui bi na lo bano eloko moko ya père. Omoni ngai eloko moko na mona ba bien lelo nazo mona ba mission bazo emboîter les pas pour ba sauver culture. Tu vois musique à Congo za munene et outi pas fallait na vérité. Et puis les mal les ali mingi bato ba na ba esprit na bango yanga warrior nga golois. Et ça sous place musique eko kufela bien. Oui, mais le lot oyeba nombre ba fanatique na nombre ça lobeti. Au moins depuis kabeta il y a depuis combien place combien place. Ba 1200 1300 na no vumba na de moembo donc. Bon, ça qui on a 1300 personnes. Ba 1200 ou 1000 mais ça qui dans les bons na capacité depuis pour na s'appeler ma. Donc comment on a que c'est encourageant. Oui. Déplique courage, bravo. Vous comprenez? Donc biso le quoi tout ça pour toi musique ya motema malamu. Et puis le koso na nzala frère. Neni au monde porter au monde chroniqueur en musique na tonga lobaki faire alegi fali na ko bolalite abi fali alegi faire car émission ka même émission même elamba baluki so yo yebisanga mutandengo wana yo po vando zu tolanda ino bon no tala sko de biso ngana ye papa sala ma confiance na bisa ko na de te oza déjà Arnaud Vumba ya mbio do balabala donc balabala bazi problème soki musicien sali loko neza bien oh papa singa ça problème na wera na jibe et puis na conseil au monde ngati na Hollande na ba musicien je viens pas et loko liboso faut garder na odinte na makambo wana soko koti conseil mutu normal et ça to keluka babachi banini po déjà soko na ba peso ba facilité wana okomi zoba l'autre monde ba Virginie manganga s'il te plaît c'est que ozo ba ko était continue pour la Virginie ba za bango nyosi liboki ba ebele ce sont des antivaleurs au monde appelle que biso to na alternative monde mec oh chroniqueur Virginie manganga très intelligent bolom ki na tongo mo oh Charlie Prince très intelligent bolom ki oh bonga ko mo lo ba bwe c'est que tout le bague donc ba be bazo ba musique ba chroniqueur à lokoso oh bon musique écoute ba na donc ba fanatique à lokuta na ba chroniqueur à lokoso et puis ba fanatique tout monde na surtout moi message à muke pour ba fanatique ba koma soi déjà oh ba to mo lo bonga la relation na obeto lo même ba faire lo même ba fali au moins na poka funguli TikTok à ça la page ba macha ba to ba faire to ba fali eza lokuta ba lu ka mbongo TikTok afutaka donc azo ba jema azo ba fleur azo ba chapeau ba lion on comprend donc ba to wana baza na bango pe mutako donner les leçons mutu to mona finga makasi yo kanti mutu azo finga mutako finga mutu sans intérêt non il y a des ba fanatique ba faire ya ba fali ya ba wera o baza kuto otiko mona na ba contribuer même otiko mona na ba internet te o mona na ba nini te mais papa ba conseil tout ya fali to ya faire à kotango nyonso tout mais au monde na makambo te so monika muta koma na ba live tongo tipo ka funguli azoluka mbongo bino bo mati bozo biso so na ba compte TikTok a futa tu vois donc a sala ngo 18 €, 35 €, 50 €. donc a sala ngo pour l'intérêt ne mais la azuka longi a faire to ya fali a mamuki tina sima pour na cop naï donc moi je pense ba musicien na bato ba komi na makambo espa ko kabola ka musique non biso to koli na musique ya papa imba na succès Kofi a succès, Shiba a succès, Wera a succès, et puis, abimisi album tu as musique. Quand on parle de musique en gros. C'est-à-dire na vandi na terrasse, bache Victoria na yokiango, bache Defao, Big Star na yokiango, mais lelo mona mutu a comme même une difficulté bache faire longo lango. Bat bena bache musique a faire na bar to ya fali na bar, lokola baza massimo roboé. Vous avez la piste stabilité. Oui, pourquoi? Pour la ligne de mon bato bakomi na motema mabe ya premier degré. Tu vois à l'époque ba jibena ba weka bato soigner la musique. Bazo bunda pe. Mais ezala ki ya oya lelote. Yango moni nde jibena weka ba beta fikini bongo fali na faire ba ko beta ngote na kisasa. Po wana koma ya machete bato bakoboma na. Bato ba ya na machete te kaka po na machete bato ba na machete ba komi na motema mabe. Mutamoni vena fali wa 0 akomi boy. Mutamoni fero wa 0 akomi boy. Anywana yodo kanza kwa azoke kumsa musique mais pour saler mabe donc bato ba komi na kolanda musique même en poto ba komi na motema mabe alors faut faire très attention c'est un phénomène combattant mais non ba combattant peut démarche na ba mo chose aki bien te bo so kangi musique bon ba docteur bon ba menacer bon ba jouer ba le banda obeta mais on écoute faut démarche ngana linga wana te moi je pense que loko o ezali important ezali que to lobela ka culture donc ba musicien oyo en tout cas ba osala effort yaka drapeau na Congo ezala bravo ba o ba koma biso ba analyste
ngasko bangonde ba sepela na bona ngate. Oui, mais si tu es bien, maintenant on va appuyer culture, mais la monique est aussi baisse mais la culture pour René Soso à Sala qui déjà cette n'a fallu va évoluer makasi. Man chante aussi grand chanteur clan wenge, grand ténoriste mais ba sal na bango ba date na bango Sala qui boye. Pour ani culture on toujours soutenir au na mupanzi moko ou soit faire ou soit fali ou soit tamtuwata. Pourquoi pas ndeti René Loko qui na moi folklore. Mais date na et salité pour une soutenir la culture dans mon pandimo au Cabo pour l'année. Bon, moi je pense que les lopes, il faut musiciens pour emboîter les pas. Les pas aller pour emboîter pas au laxano makasi na yo. Côté studio, bimisa banzembo bato bayo. Mais René ce soir. Yango na lobby, yango na loba. René ce soir a sali featuring na fali. Ya zana makambo a fali. Na mona pe fala obeta mazaki ba visiter, je sais pas pourquoi. Manda chante pas à concert mais na mona zali a obeta les trois. C'est yamana beto sur lango. Donc le plus important c'est les musiciens à vivre en nzembo. Ba musicien ba jeune lelo bazo travailler ti ba sala banzembo et puis musique ezalaka mingi na kini musique ezalaka na Kishasa papa omoni ba soleil wanga bazo ba retard ebele bango moko mise so lingi trop poto kufi musique ezalaka na kini izonga na kini ba Patrick Bekamba ngwana ba mina pe batna poto bazo bunda. Donc il faut ba bunda ba ke musicien culture akoyi ko ya lelo ba fali so ba soutenir bango zali po fali tanga banda pe à l'acception na musala droit chemin ti lelo ba faire ba laxi biso ke oui quand on soutenir derrière toi oui ba héritier ba osala banzem tozo ka ba soutenir ba fabriquer sidem. Donc yo na no sale le côté tu fais rien au le canon la critique est sur ngate yo proposer biso nini longo na distraction tika be monsieur belé concentre-toi sala nzembo plus comme ba man attend ba ya ba yo beta ezaka banzembo mute ya beta ve ba ilo beta ki na batakla voilà tu mets ngai asala ki bo sala bo tika ko loba bo sala tu vois. Ah, j'ai ça dans le beau salle. Oui, merci. On le dit bien. Il y a des balabala les salariés. Tu as des balabala pour les bigas. Il y a des balabala. Oh, balabala plateau net sali à l'ibela. Tu as mon balabala. Tu as des balabala. Tu as bien pour la nana tu n'as pas. Conseil nous repère ça va gaulois pour la reste ça va billet au etikali. Oh baloba va gaulois va gladiateur. Na moi semaine où tu serais na ngo. Conseil nous repère ça va gaulois pour la reste ça va billet pour tout nous aura tout tenir culture. Bon déjà ba gaulois ba ki bana défi bana défi donc défi ça non ya bango mo faut ba relevant dans le sens que il faut pas ça la penza effort ba si ça ba billet au déjà ngana yeba ke so fait ka cheka date na ba des jours ba billet aussi là déjà boezo la ça bendi ça mabe na sens ni billet déjà il y a place à 20 300 bosili il a fait que faut beta yo à l'époque na Stade de France et comme ça ba moi ôté na niveau fait que ceux qui pensa c'est on a le mamna ngai et ngoza kuti mamba dernière ôté 20 000 places eza mamba dernière té na niveau ya faire na ndenge makambo ezo kendela sika ba chaba golo na ba discussion ndenge ba lingela ka faire za musoka che 20 000 places en tout cas 2 semaines faut ça musika faut pas ne ba silence wane bandola kisaki akocha yu arena akocha pe Stade de France soki billet mo honnête soki 3 mois na ndambo ici la raté bongo siko mukoni soka che yu arena 40 000 bongo Stade de France ozomona ke bo sunga te or na place à koloba ça sert à rien ba golo il faut pas la motiver à ko ya koloba ke match on a fallu ata mo kolege si là vaut mieux qu'il y ait 3-1 et go que 5-1 te ça score fleuve ozola ndangai donc faire na fallu faut pas souka na tandenge jibe na wera ba souka na de 1 go que bien mais so souki na score fleuve net d'abord you arena na Stade de Martyrs double et da score fleuve et le roi 6 derrière 1 na makamba ba place à minene bandi ba place oui non pour wato so ba place à minene bandi 20 000 d'affaires à compte na ba 20 000 kuna ndesco passe makambo ce qui fallait mona raye danger pour na akamula 40 000 donc faire le roi il fallait pesa mon pépé on fallait comme on 40 000 on faire avec na double de arena et pesa qui chaleur mo boni ndeti te siko wala ba calcula mabe so bumba quoi te wasko ba calcula mabe wala to sala mabe ndeni mutagobeta 40 000 fallait betaki 46 000 agenda sur kuna soki 11 000 agenda sur na Londres faire avec taki double de ça les musique yango na lobino ke yango mo siko na ko zonso pona lobano ke discussion ya fali na faire eza discussion aussi to tikala nango fali nga ko beta double Stade de France oui faire tant faire so ka beti fali pas beti to ke kana discussion mbelo ko ane sala jibe na wera jibe Zénith de Paris wera ta Stade Juif aka il y a 300 personnes mais pour le bon moi les gars déjà mninga beti ato beti moi polémique ane sala ka bien
neti mikolo ofere ninga komo cérémonie que ça la bien te faire azo serré te wana tozo sepelisa faire serré le côté faire la obeta 20 000 fallait obeta 80 plus 80 te ngana che 20 000 80 mais abeti problème nanga na yo expliquer yo boy ngam na banaki makambo ya koloba ke ba faire baza bato pesa bango force non yo ba pame ba bola musa faire tozo pesa bango force mais to lo ba peli kamupa sezali faire azo beta ba concert pour la concurrence ya Fally et pour na te ke ba kokana na Fally na ba salle non ba salle te parce que wana ka reza mulai faut de ba pesa fallait faire a obeta doubler 80 000 fois 80 000 ça 60 000 faire obeta 20 000 300 oh confirmer ça 60 000 80 000 calbosom de coquille deuxième 80 000 les ans à tantôt on a le ndenge ka ba salle les ali déjà annonce mais ba bi deuxième salle peut tantôt plutôt wana ce que to so mabata balabala ngali to so la boy ba réalité ba to ba mais réalité na balabala non vérité na balabala si qu'on a le bino que Fally ça obeta 80 les premières 80 sont dehors non liboso c'est balina isilité ami ben on a le ça peut tantôt plutôt toujours sur la vérité problème exact mais faire obeta place à 20 000 on a le bi que si on compare nombre ba salle il y a capacité Fally na faire il y a mokié trop par rapport à Fally. Mais Fally, mais Ferré, aza quand même na l'objectif qu'il faut bêta pour conquérir ne peut kuna na ndenge ya musique à Congo qui ndelaka a bêta. Wana eza logique. Vous comprenez ngani non wana na terrain de la logique mais surtout comparer que pour na ya bêta place niveau munene wa mukete wana Fally do bêta eloko munene trop. Ya fait eza penza muke na o Fally a bêta. Logique. Pour eza pembe. Le coup de donc on compare 160 000 na 160 000 20 000 et ça donc ils ont nyongwe belé mais et ça là quand même bien ce que ba bolo là le biboy koto yozo pesa lobaka 80 000 pour deuxième 80 000 na eza assuré tena eza confirmé ti yo pesa ka 80 000 boto chelo ko la boto chelo ko ba somi ka 20 000 ça les 100 000 faire obeta 20 000 peut tondi 20 000 oui le bande bon pour ça balaba a defa 80 000 c'est trop caca vous comprenez donc ngani na lobake ba Gaulois il faut bosala effort makambo o epusa na musika ka na kosomba babiye maji muso ezati te musique ya biye kaka pour disque bateka sous CD donc ezaka soki faire check concert mamo po ba Gaulois ba bango c'est Spotify Gaulois 20 300 ti le loto ke na 3 mois ndambo non ego mokende babe malgré concert ko beta mais en tout cas faire ko tia sous date pour faire site azali ayebi ke fa beta ba yuare na ona ngako to suwe na ngaka fallait faire beta ka yuare na directement adaka Paris la défense fallait beta ka Paris la défense parce que ba discussion ne do kende pour na beka faut éviter faut kangaka pembeni faut Fally Paris la défense a chaka pe date na o ba benga maktabu mabe baba maktabu pe na ndenga idéologie ba comme anti-valeur neni Messi kasi kesi na oyebiso kana na biso ba chroniqueur nyonso tout o ba osa musala ndenge zo sengela te ba komaka ba obebisa miso lorsque bengi maktabu anti-valeur à propos nenga répondre innocente ndeni apa akuti mababa innocent wana façon de faire des choses na bango kaka ça plaît pas ba ya joka baza ye moko te liste za mulai metanga liste mo po yango nazo expliquer ba Zakari ba babasi ba vena biso surtout ba vie ba osa boulot koto le ba jibe koto te ba ki boulot ba chroniqueur on a tango ba bato to no mona osa musala anti-valeur on ba mais lelo bazui ba intérêt na bango ba chawa bazui makambo musique ba chemu panzi c'est ça muté ko sala bo donc c'est que yango maktabo yeko swana na ayeko loba na TV ndenge bakali anti-valeur tanga ba komona bango bakali azala ya na tongo muta ya fera kaka ane pasawa te 3 mois 6 mois leka ya papa Hervé. Donc moi je pense ba chroniqueur à musique bo sunga musique ezaka Fally na faire ti ba mise ba zebele to promouvoir culture to pesa courage na ba musicien tu vois to pesa bino boko maloko ba Sankara te Sankara asali makambo na mona ki na bo to ya te oui Sankara na dogo Sankara bo beza ko ta ba musicien te Sankara za mutawera what is that normal polémique à musique wana ngaba to ba finga Sankara ba go oui ça normal ba gola fo finga mais un chroniqueur de la musique o boyebi ke ya lobi la musique bonda otale akomi bo ya bando critiquer faire critiquer Fally critiquer oyebi na fanda yemo bimba miso biminga na bi oh muto comme na niveau ndeni mais muto to ba ke mutamaele na moni miso Charlie poza ça ke loko pourquoi yango na lobi loko lobi yango moni maktabu ayeko loba mambu no salo ba kike ba journaliste belé ba zo niquer carrière na bango neti ba nati lo collé ba Charlie Prince to ba batamaele ba Virginie Manganga yango moni maktabu yeko répondre donc c'est que maktabu pas aka mutaka wana o zolo batonde mais maktabu alo ba mabeka ya fere makamno se komaka mabe ya fere no lo ba bola mo fe maktabu mutaya o yebisa biso ke Fally alo ba lo mo Fally ni
Maki maritabu qui passe nous faire obeta fallait yem daluba bo yem to ba yem daluba si ko lelo ko loba ke au place fallait obeta faire ko obeta te abalusi suma loba donc ndeko biso tozokwa toujours la chance otisi ko tozan être to sepe to za la pena fier nango papa omoni natala asumo za na Londres comme le nani ton nani comme toto promo Nzambe te bien caméra et puis balamu ezali ya makambo ngele nango ezalaka les images restent lelo YouTube eza lelo sur les images ya mona comment na ba soki muta oloba na ye bazuka ba oya kala omoni bazuka ba video akala mikola ko so lego lo osali discours mo bonati bazuka biloko do akala ba mo zonga donc tout d'un coup ba moko bimiso ridicule moi ba to ba ridicule bato ba ridicule donc ebisa mutu lokola osana famille osana mwasi osana bana mona ki papa biso na poko alobaki boye na poko ye ka ye mobo et puis toi na poto pe boza pe na famille oza pe na bana et puis ça les atambula amela whisky azo baluka pe partout kota batu pa ye bonne ni photo Jessica Vulu na Virginie Manganga na Bercy obona ndeni bo Jessica Vulu anti-valère bongo Gino Awere anti-valère bongo Virginie anti-valère voilà popo wala ba popo teni ya Messi Lubanza tu sais chirtin tu es anti-valère les chirtin tu sais chirtin oui le bien et ça dans chirtin bon mais ça je l'ai cité pardon mais ça dans la démarche à fingati mais toi na démarche toi na démarche à koyebisa bango bino tende boko sala boy bo sungate yo so lelo Jessica Vulu to yebi na kalaba na komisa fali Jessica Vulu ba kenana 25 mission ba sana fali to pas parole anti-valère voilà mutavera anti-valère mais pas parole c'était la mission de kala lo ba ki fali aleki ba tototi yem ta yebisa ki biso problème na ngeza lina alobe na yebisa biso bo te soki mutaboyi ba video ezali ba kochaka tanga lobaka ke fali aleki ba tuto to finga mutu mais tozo lo ba ouais la vérité la ba balaye or kala tango ba chroniqueur wana bazalaki ba neko sala musala musique ezalaki pe na place na lelo ezali oyebi période mo basalaki eloko mo analyse mo ba Vincent ba Butali Kasu elo nous ça fallait ça ka bien ya baninga mabe balo ba wera mabe tane ba obiga analyse avec bon mabato tane ba suka ba porter disparue wala ba ina ba papier na ba mo ya ba chiffre Butali Kasu mwana Ken Piana ozui Alido ozui nani ba yo benalité akana ba melise ba whisky analyse moi kenda pe kufaka boye kaka yango na expliquer OK okomona ke bato ba osala ba biloko na pona ba anti-valère ba kombo muso ezate te kombo ka iboto donc kombo ya bien approprié anti-valère wana leki wana ezate donc mutazo linga ba valeur te parce que bango baza bato bazo mériter ba respect pas ba musicien lelo na bato muso pas musicien côté musicien vanda okete or à l'époque omona ke événement mo boye ba musicien tout ba chroniquer ba ndeko ya mais l'autre yebi ke concert ya corps arena marta ba kocha lokolo te ozana nga d'accord à la conférence de presse à faire le 28 Makta Boyate. Oh, il y a non deni. Ye mo yebika oyate. Oh. Ben dembo rozala. Akoyate mi gagner mamakamba fali mi gaza frère nanga okete. Ça dit musique et koboli bo. Na tuni de boemba rozala po de mo pas la terre, moi ça m'a de fois la net. Non, yango na lobi soki mutatika li na enetre ti lelo, en tout cas moi j'encourage batabongo. Pona kolobake, okoki kosala musano kota fali okoki ko information. Yo zali chroniqueur, oza censé pona ko zoka information. Donc yo koza teke au vandi boy soki fallait ça likambo bino boke les gars na plateau wana yango te faire ati non wana ça makamba ba fanatique na bato batambula na ba mission donc soko ba sankara mais muto azali chroniqueur ko tala lobe mission bebi na kita fifisiwa na ba chroniqueur zana biso eloko chroniqueur bana ko sala émission fifisiwa na ko sala émission na RTG à Gare Centrale oui bien ça bien à l'époque net détanas qui tala ga depuis akoma mutawata yo mona so ba balega kuna déjà na omi mutawata ba mission ba ça succès na kini ba ko mbé faire bata faire ba yate bata fali pe na moi passe yake ba bata fabrication ba royate ozola no kana bata wata na ba orchestre ezangi nango ba donc ozo comprendre que obomi cop na yo yomo pona nini lele komi fo ya poto fo zonga be eza pe mabete kala pe ba mise ba musique banana ya ba Marius Munga we ga mutameme na poto nga père na pa ya poto na Grand Calais na 74 ba Marius Munga ba Marta bango à l'époque ba na poto mais ba même bango na poto moko ya bien osa musala bien osa musala na ba norme we poto. Donc je pense que lelo na ba chroniqueur na ba baza censé avoir que musique so comme boiza pe bango baza na part ya roboma musique ba chroniqueur ba comme ne ba Sankara ba comme ba Roger Ngani chroniqueur comme musicien ngana tala Mombele chroniqueur ale ba longo ngana tala David Mombele alobi ke bango ba tondi sat nini Adidas Arena. Ils ont pas manque de respect
natala chroniqueur a longwa et puis va monsieur bata mafinga t'es tant embêté mon bel na tuni bozo mon na mikolo mon bel ne azapi mon bel pena ça fait longtemps na moniete bon ata actualité moi message ne ya monsieur a pemi na ozonga na ya zo atana ya allez on peut mais wa uta pe ko chauffer tam TV ya lokwa match à loisir so beti mko ko m'appelle bando melima opemi melima ne gaz ma weta mabe na bunga kiti na zongiti mabe na no mela mai na kili banda wala makamba non vumba wala non vumba mote na zongi na aussi de la république siko biso malamu na biso ezali atana zongi nazaka na même idéologie au milieu du village. Donc moi je pense biso attaque to lobake ba musique tezonga na place na ko zonga ka so to respecter ba musicien ba musicien pe ba son si respect wana pa biso ba to leka mais ba chroniqueur to za quand même na ba langage au cause même arbitre pas za équipe a comme ça. Mais quand même ko garder moi valeur wana ya moké ya ko yeba ba proposer na ko tenir te oleki na te po boycotter monsieur concert à faire c'est pas bien. Oyebi comme ba musicien na poto ko tchada c'est pas facile hein. Surtout misala na Congo ezala raté. Alors que bon que c'est ce que la net ba maison mère ba wata ba faire ba fali. Alors que loko yoso bosana pardon. Alors que loko yoso bosana. Ce qui lo ba mission na ba obeta te. Biso sko atonner lo bani. To copédai. C'est que to soutenir bango. Voilà. Bon, nabi merci to ke bien merci. Siko total we. Selon yo, po yo za balabala, yo balabala yo, to tuni boy. Oh, za souffrité na balabala. Na tuni sko merci. Évolution ya wata ninga zo kende ba magoda ba tourbillon top love yo bika top love ninyo évangile selon wata selon Cédric Mbungu selon Miembe ba Monalise ezali ba top love ali ba Zenith ali sko pona wata attaque vérité na ba yo idéologie wata ninga zo kende selon capacité na selon soso lelo ko kina mongongo na yo zo mona wata évolution wata ndeni na venir en musique congolais. Non, Watt a déjà félicité, hein, bravo l'artiste, déjà qu'on vend de sa stabilité orchestre, n'est Watt a commis orchestre déjà ils ont facilité. Orchestre le plus stable de la RDC. Watt a orchestre ils ont la stabilité, mais dans ma album Watt a un devoir ma casse surtout album orchestre. Pas est-ce qu'ils ont posé problème y a moi parce que ah il y a à boire et à manger. Parce que les lots bato bazo comparer Fabrikas na Watt. Discussion musique à Congo, ils ont bongo. Tu vois on a raison, il part sur le Sikoyo Fabrikas si a sala album à Bamisi, c'est bêta dans boka en danger. S'il te plaît, Cédric Mbungu, Top Love, Mieme, Mona Lisa, Mishka Ngandu, Jerry Spire, Tselele, Bino Touana, Jire Spire. Au moins, charge message Sibino, charge besoin de Pawata. Message Balabala et Sibino que le cola Fabrikas pe à l'obaraïe pe danger mutasala makamba. Au moins, charge besoin de merci. To continue na biso ningo na tangelo ba komo ba mission wata pesi banzembo po wata déjà Fabrice déjà pesa ba bina filer pesa mama ba mona baba ba acoustique ba Thierry Migler ba sala peta la bango esimbaka on a pesi ba concert ko continue na biso ningo lobi album ba bisa wata donc wana ko teza conseil ko to yoko pia ba ngote po ba mikolo makasi bana basi na bana na ndako bango mo ba yebi ki discussion o la mituka cher discussion oyo poto pe ya ofe ya mikolo nyonso discussion oyo ekomi sikoyo discussion ya koneto to lo bakapa ba golo ko relever défi eza important pa na bango c'est-à-dire nini orchestre ya Wata lelo nde ekomi ko bimela na ndenge na komona boye na misu eza na stabilité ko leka ya Fabrikas orchestre belé l'équipe orchestre sika ngana lo makamuna ngai so za fanatique ekiti wana makamuna sika ngana pena sisa makamuna na poto la monga mututé voilà ndenge tozo mona l'orchestre héritier et maloko eleki orchestre Fabrikas mais sikoyo na kati ya koleka wana ezaka na ba défi mususu ope fo bolongo longo po makambo ekokana bien na yango mission notamment na voiture ya kitoko c'est bien bon mais faut nzembo ebeta par l'époque bina filé nzembo nebeta ata mwana baba atambula na catch na IST nzembo ebeta elenya mutuka nzembo nebeta na bar baba camarade te tikala lo mamu na ngai baba camarade te na bar na bafle donc ba mission héritier même héritier aza conscient yebi makambo parce que oh héritier eza risque ngana o lo bango pourquoi ba discussion musique neto komeli sikoyo muta repesa sur album c'est le fallait repesa sous chance je expliquer yo boyi moni neto komeli héros yo na ba vitesse na ba mbango yo ba tunyoso ba komi kengi fois ça ka ya yemo ko lobaki misa chemo ile kuna na kati mais héritier azarane pe cool na bango alaxi bango ke tozala joue tout toza même esprit mais bango faut ba ke faut ba zong c'est là sincère wana parce que vitesse sur héritier OK nango déjà au États-Unis que album est raté exemple et puis si sous mois retard
est-ce que vous comprenez on a une loi bien donc ceux qui donc il on a pesi bango na lobby oh il y a yemoko et ça la bien et bien dans moi die moi 3 bornes moi et ça beaucoup bima égoïste siko charge ça pas ba musicien panzi teke yebake tengo to tya nzembo somba nzembo bien ça la clip a bien parolier ça la promotion il y a bien surtout promotion parce que nzembo muninga obundelo na TV te moto ka album ebima et quoi on talega moi nzembo na mi ba parti na chacun portera sa propre charge même na challenge yango nazo expliquer que ba mission héritier en tout cas boyebake bozana défi to leki na TV lobi o Fabregas okesa muke oui on a discovery pas lobo yo ko loba mais yebaka que Fabregas okesa muke mazala ba nzembo et si ate sa album ba musicien o fali asala esimbate fali asala esimbate faire apesa ba musicien ba nzembo esimbate mais Fabregas apesa esimba parce bino bwana charge wana donc mission héritier a bon attendait Sali Cédric Mbungu Miembe yoli ba kombo te na linga ko tanga be pa ba comprendre yo bi monsieur za ba 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 mso to le loto banga te pona ko e bi ma appelle ko so lo ba ngambu moto e maloko ne to za te ngana na ngane te ngana tuni na ngate to so na misolo bon to so li bien siko to pas Richard to ke bien besko à propos ya sortie médiatique il y a Man Chante et il y a Emile Alias avec date le 11 juillet na Bataclan mais sortie médiatique nezo bote sous émission yo attaque balabala o bande ni ndeko ngai pona balabala ne sortie médiatique ya Emile Alias ouais natalaki Emile alobaki faire na batali kolo ya koyemba dinzembo landana et puis faire oyemba ngote manda petro écalé na yoka mais moi je pense que na bakilelo ba propos mo ya bandengwana ça sert à rien na vie na âge na ye Bilo musoko oza la pose na raison, oza na tort mais na télé faut oza na moi contrôle parce que TV maitara moto qui tapé moto. Tu vois? Dans sens que ils sont tous que Emile emba bien na kala. Ano emba bien na kala. Et puis Emile atora bien oyemba dinjembo oyemba on a concert ni. On a jonga même 20 nzembo oyemba no tika na sisa mamnanga. Te se plena sungo na question moni lelo bazo moni lelo oezali balabala pe ya batamaele na ngina Barcelona yo kana na idée na yo. Tant que nous répondons na loba pour tant que comprendre question te na o comprendre des questions pour répondre na comprendre qui bien te na lingo comprendre ngane no solo na lui aimer la lobi boy koyemba ya ferry to ya manda na yé mais alobi manda grand chanteur ferry grand chanteur mais na souffle ya alobi te kaleki bono koyemba na souffle ya énergie à chant man na chata koyemba beti wenekela uzolaka akoyemba trois chakali faire akoya beti babloka kale mais ye na voix feeling na yo wana abeta ba Zénith akoyemba disha ya on faut expliquer on ba chroniqueur rebelle bozo na TV bozo chape ba mission erreur Emile alobaki ke ye na voix na ye akoki koyemba disha 20 chant ya énergie moko que par rapport à faire na manda wana na expliquer on question et à qui yo ce qu'on est au koloba au répondre selon yo au yambeli émission ya Emile Alias et on a nous sur la début toute vérité n'est pas bonne à dire déjà elle est longue musique et comédie na motema bat ba comme na musique ils ont zo coach combat fali to ya faire na le kamobo il faut y banoka ki ba rétro ko ya on nous en déjà d'accord la deuxième des choses c'est Emile Alias mukolo Emile alobi ke ya ko yemba ya mande ko kale ya on a tuni concert ni déjà aussi Emile ya beti to monika yembi 10 chansons parce que Jonga ils a club des amis voilà nanga concert ya Jonga même ngana ko ke yemba Bataclan parce que zela yemba 10 chansons na Bataclan pour faire ça beta da concert ya yemba da ebele o ya faire da to moni manda pa obeta to mona manda pe da na kina yemba abeta ba concert o pe ba ba to moni Emile yemba chaque samedi dimanche na Jonga ça peut mabete mais ça Jonga za mabete mais akanza makambo Jonga te yango eza mamba Bataclan na nanga pe na be ba terrain na place na concert Jonga eza ata erreur ezali et ça passe ni ça passe pour bino na bino toto dame bantaba sabe mais ba sala biso pe bi mais siko abeta na Bataclan aloki dinzemba ko mata bongo pour ça défi tango solo balika mu yemo amitié défi ba tu pe ba yoki to tale biso pe ba analyse to yoka kiti to kozele na Bataclan mais ayemba ki na vérité na balabala ayemba ki asaiwa ayemba wa na plateau oui ah papa concert yo solo ba plateau
Nalobi ka nenga ye. Nalobi akoyemba siko na concert na Bataclan Dinzembo to yoki banda like kio. Ah papa, to tika ba vantir ko. Mais to yoka ba Zénith. Yoka Zénith na. Bemelia na nenga mabete à un moment donné fa yoka soni. Bemelia ti siko na musique na biso asalelo, ta pas ka makambo kala. So ya Bemelia oyebiso ngam na sala vocalo. Yeah! Après voilà, depuis Bemelia longa tika ngana lo makambo. Depuis Bemelia longa BCB style ça essaie combien d'années? Mais son mère. Aza musique diaspora chedat na poto ezapeloko. Asani. Chedat na poto na ba diaspora. Na banzemuni. Album constant ezalaki yembela parti à constant ne banda. Tout tu encourager les mal. Emela na sala le côté emela. Parce que comme on a fait ici tinela chamon na kona. Nzembo comme que luka on a fait ici nzembo ya kamba mo bolobi boyembi ya fali na fere to yemba. Problème ezali atika babiloko wana. Emelia asala banzembo. Et encore du temps. Moi, je suis en train de CP na mona kena émission. Asa l'orchestre na kisasa. Asa l'orchestre na kisasa papa. Te orchestre na kisasa za na pyramide na lemba. Asa l'orchestre na kisasa ba nobeta ba concert na kisasa. Ne ba ninga ne ba sala ko ba mission na kisasa boye bo beti bozongi. Ba sala na poto ba no ke kisasa. Mission ni ba sala orchestre na poto. Asa ba sala mission na orchestre na poto. Orchestre uta poto nyos. Académie be uta poto ke. Académie uta poto uta kisasa ba longwe ba sala académie. To sola makambo. To sola balabala ko. Académie wuti potote ko faire mema ki bango ba kimi ba yokani ba longwe lo le marquer wuta potote ba sala orchestre na kisasa no yana ba mission orchestre ni ba sala na poto te orchestre poto salamati siko ya so orchestre na poto ba mission so ba zanto yebi te ba ndenge ba jeune za siko lisanga ndenge wana vraiment ali yo so ko sola mamba bongo c'est pas bien be mail ya même ça bongo toute vérité n'est pas bonne à dire alobaki mabe même pas yemo ka vandi ba biloko muso moni ba bango traiter bango be gré exemple mais il faut pas en avoir langage ou aller na télévision à soli le la mukolo bien propre c'est pas bablo ngana ngana oyemba oh faire voir na ya au calme pour nga faire mais azan événement tam to dara marketing événement et marketing siko pe ko matise ko boma lelo musique comme na motema mabe to solo mama motema mabe oui moins de langage ka ya muke bat ba ko boycotter pe likamno libela ça dit lelo TV au monde qui ka hériter les gars qui attend le makamba falit lelo na ba golo donc esimba ko donc musique comme il faut faire très attention surtout na TV surtout na bango ndengwana so moi le roi soleil lelo ba ata mutu mo fala ko concert ya soleil té tu vois donc faut que ça là effort ba bon ça ba propos na bango na télévision na tala ki Montana ba tuna ki mamba faire bien Montana tala ki Michel Montana au monde que mukolo mutaoloba c'est ça. Écoutez le côté parce que il faut ça l'effort le temps pas fait oaser quoi le on est vraiment final. Oyo le mo boy ba mo na mso ezaki boyo le bongo boy ozo comme moi compliqué alors attaque mukolo faut ba eloko ni na koloba na eloko ni na koloba te même oyebi ke za bongo mais moi hypocrisie mukele le comme senga nengo les appelle mabete c'est important sozo ba bien mutabanga vérité ne ka pona ona ba golo na ba non na bi mama ko banga vérité te na so que toute vérité n'est pas bonne à dire donc mukolo a réfléchi à rafa loba mais au courant de la vérité na yo mais la vérité musu lelo ça dérange tu vois donc pour na ko déranger ba ningate quand même faut ça na moi langage moko codé ya koyeba kende na ko sola c'est important parce que lelo ba to ba ko ino pour rien lelo ils ont ça ma bien oh yo za mission et mais lelo so nga ba do beta ba Bataclan donc le bero luka ba Zénith le bero luka ba donc stade de France donc stade de France ko ya ba donc le kola na no komi na ba fanatique o ayo mo côté il faut ça ndeni faut bon ça ba fanatique ba diaspora nanzembuni aiba diaspora tu yae na ba za diaspora za kana nzembu diaspora yo ka musique ko diaspora ngo tenenga ya lobi aiba diaspora tu yae papa jonge ko ta combien de personnes poyo kenda kuna bon voilà toke bon merci penane mena la mi été merci daino sko merci to mulaka merci mona ba moto ba bengane na bandaku ba police ba kangi azo yemba zo bangambe retourner na Kinshasa le bazo tchadat na Paris yo po na Bercy mona olobi ndenge ndenge ba ko inviter ba masana e ba kunzardo ba lobeso ba bill ba tutu ba kozala o ba pesa force ndenge Bercy otu Kinshasa take po pesa courage pesa courage take o eza balabala eza ndenge bon déjà idéologie ngo lo ka liboso na sepela inango idéologie déjà Vincent moni Vincent na ebi mamba musique et puis Vincent na ba boule na je pense que ti Bercy kende wala a répéter quand na maison mère et puis le quoi kuna ba botoler sentir ba beti donc retour ezala na Belgique fara na Jamaïque botoler que sentir na non na lobi na sens à idéologie parce que Bercy kende ki na ou militaire pas zongi donc bata wengi ya maison mère bata wengi ba ebi que retour ils en a Belgique donc d'où les personnes na ba idéologie nango Vincent esquoa za nango je pense que Mloko à Bercy, les lois Azobunda, Bercy c'est encouragé, donc moi je pense que
a focaliser azaka focus ne loko alingi d'ailleurs banzembo loko balibanga yo mama akenda ba akokanga mape na banzela wana et puis ekosala pe bien pour Bercy déjà linga musique et puis azaka na mwa banzunzu ne musique qui peut senga ape nzunzu donc en tout cas courage na Bercy mais idéologie wana ngana mona kesa bula 20 nege nini retour ezala kuna pour na miso Jamaïque na Goldberg ba na sentir wana ba simbia Bercy Goldberg akoma pa était nani Goldberg pardon oya wa fere soki mona ba komo mo ezaka ouais mususu na bosa ni kombo na wana pour azana Jamaïque tu vois donc Bercy courage déjà ba Goldberg ke wa ba refouler tout mais azana mukanda na ke donc je pense ce que ça car au sala ngopo linga musique en tout cas courage mais ayiba kingana linga kina banzela balibanga wana luka ba style moka bandenge wana et à tirer on peut na maele ils en avenir je pense. Oui, merci Penato comme la so chité ce que donc tout na à propos ka nenzala ki chadat alobeso et communauté polémique ba do mo landela ngo o mo sa bande fe chadati o ezala ndeni ni nenge comme à propos ka ya lobeso na ba animateur a poto ba misi a poto à propos chadati o goza ndeni po eza balabala po poto ke na so suka bon ko chadati eza mabete mais po chadati faut na banzembu et puis oyeba ke o chadati nana o produire yo c'est ça aussi le problème parce que musique il est lopé comme ya po beta on peut be faut ko tsa loboko na poche na yo ba misi miso zo mona bazo beta loboko pe ko tagi na poche ko landa to mona producteur rien tu vois mais comme makamba courage et puis makamba oyeba qu'il faut tsa loboko na poche donc misi on a minute azo linga dépense en tout cas yeba ki na poto e ko ma passe récemment on a ki héritier producteur ba beba na producteur mais qui a coaché le bon na poche ça la pesa wana tuzala donc les leçons au kangi maboko c'est la bande sale la yo banda na linzaka aux affaires et aux affalités en tout cas ça complique hein dans un moment donné producteur a ko monana a gochata asukiawa na 60% yo mo pe loko za mise po yo mto lingote kama Ozapena batu donc faut zapper focus que sa carrière non yanga donc ils sont payés à moi 30% na potina le boko il y a chose à terre pour na mais ceux qui à lire rien nango et comme que ceux qui makamse simbi voilà ce que comme comme tela yo mais pour le moment mutu mota obanga ba nos mbongo na bisango de 0 ti so batu ba été tu vois et compliqué donc ba mise o bazo tcha ba bango ba chadat ko chadat ça mabete mais ko sala ngo tepo muninga tchaki tata ngo moni ke bon siko na minto na ko ekuta naza les à côté na ko sa pe be fort na lo kwa mobali yo senga lo beso tcha a déjà pour nous répéter auto na poto pour na bon ça répéter yo biki na poto le refait ça quand ça va fluido quand ça va artiste jamba ça demande des moyens manze bato belé na mba donc to tika bande ko musu to cheba ngo baguette le beso déjà lelo à la muki ça l'a bien ça boki magoda en tout cas félicitations à le beso azana bonne voix courage car na e après ça tana e biki munam taos a usali kamuselo tanene koka donc courage na bana mai nyos ba mission so bana poto courage kochano presete po muninga ti parce que bandati musoro ya kocha bobetite comme ridicule omoni soleil a chaka sale mokuna après ça ka nilé soleil na la coste omoni siko sala ki bien te po comme ki ridicule donc moi je pense que et au sala ki toko te donc chadat na air omoni que non fona chadat et sala bien au chadat na yo donc moi je pense pour na ko citer TV pesa ngunga mabanga pesa la biso bien MC cinéma Parkstone. Ah ok. Oui, il y a un ami merci. Ok bien ma banque si banque ça bien mais quand on la dernière question sur tes fins. Bon merci nous banzadio. Badbaza na posa na yo. Badbaza na posa na yo. Soki balingi bazwayo. Que contact bazwayo. Na ndenge ke balabala ezala toujours balabala. Pour propos te tenir à autre à mon le bima bebo ta son en commentaire pour répondre sur en commentaire comme ça biso bien pour toi ya ko critiquer mutu te to soutenir culture congolais international yo bo mone we ta zape mutambongo pour simba $100,000 afa batu baya abeta mbongo ba prime ba $5,000 donc aya TV pour ça et comment on est prof aya TV na maloba wa ina ngo mais pour na siko bazwa yo atake tam sous moi contact tam sous doit ko contacter na ninga ka ya vérité na balabala bon déjà va pas contacter ngela ngo facile ya so ba contacter ka bino déjà ngala ça yo bika numéro na charge ouais Arnaud Vumba ebi de charge donc ngala za na ngai et puis Chris aza wana manager Crispy donc la qualité wana jeune frère na nga so ka bo contacter et puis bo zo nga pour biso analyste yo pour na lokoso tende ko nga so pour na lokoso mela to wana okumisa ba musicien nga na umeli na okay ba 3 à 4 ans na makambo bana na ngola bana Luanda ba analyste mo ko yela yeki na poto ba sali analyse na kisasa na Luanda ba zelanga et puis ti leo na ligne donc au moins ngam ko monter na ya na beta vie privée musicien na fingi mais li comme ça eza atoloba
Je pense que ti lelo bato belé bana respect na et puis bato bayebi na elonga sikate na makambo bayebi déjà que bazui ba problème ebandi est-ce que yanga ezala ko bondo ka pa bato te qui a fini faire à dénigrer te ah bébé donc je pense que tu as une bonne voix et puis so bana besoin de contacter nga déjà yo za wana na yebi qui nango bien donc on appelle ça mo bambote pour na rochiter bike les banquiers bike les banquiers parce que yo ka komba moto les banquiers c'est bike les banquiers ils appellent les banquiers à la qualité donc bike les banquiers qui na boka bate comment na mo passer et puis na appelle suna bate bela boka te na pesika mbote na bato nyoso to ba kolanda ngai bato tout ba kolanda ngai donc na pesi bino bambote donc yo boka no ponga na sisa na pe na mo kelike mabanga wa cher éternel ne gana sabino na boka ba partenaire na bandaka na ya wuli musheni code mondial de la part de Jay Toussé voya wuli nazo zelaka ndenge oyebi sengai et pour la rater un jour ebota ne gana olona na mabele robota kaka Jay Toussé vona Londres na boka ser na nga bienvenue auto ya manga un mois na Dijon ko lia ko melo fele na mère na nga Sido na ve na nga Richard base d'Arcy na Dijon Kofi Pati Bitumba Dina Ntimba grâce à Lenga Dorine maman na Chloé Igor Bof Joël Makondele wana base na nga ya Dijon auto ya manga pena na auto sala un mois na Dijon donc et ça nga ma plaisir à trop à part ça na rotika te ba base na nga ya Paris fait na nga Serge Bambia na mo fait na Eric Fuglo Keto show c'est na ma na ma pourquoi pas Olga Colonel Virus na grande sœur na nga Vero Kapa kana ya na ngai pas ici no coup sous prêtre mais si nezala et puis nga peu dimanche tout ça wana na base visite tout ça dans le terrain donc to beta wana dimanche à partir de 13h et puis on a pu s'appeler Mbote na Rit Pereira la belle et puis na pu si Rosa Congo donc grande sœur ya Rit Pereira Teresa Congo Stella Fernandez na pu si bino pe Mbote donc voilà so monika 4 basa kitoko ndenge wana segeza Rit Pereira et puis na pu si pe bike les banquiers toi on a posé les banquiers donc ça la biso bien puis pour na rochiter na pesa pe mbote na le roi Maïcha Banjiviji et puis na pesa pe mbote na lourd mastock entrepreneur ça la nengo lo bagi neto sola ki dimanche passé na bi ki le bien et puis fils Kelele et puis papa B donc et puis na pesa pe coach na biso ba mbote belé et puis voilà donc batunyo so bolandinga ope bozi mabanga te à la Mylène Bayambula na pesi opembo et puis Odon Vita Ahmed Vita garçon Paris et puis na pesi pembo na petit nanga Francis Lorenzine Malko Kubangisa papa possible Dino Kafusa na Nantes na Bordeaux Dino Kafusa papa possible na pesi ombote et puis na pesi pembo na Njilwa donc voilà on est ensemble donc Jogo Njilwa quoi Jogo Malé batutu ba Igor donc batutu Jogo Bambayo donc plaisir à trop. Petit nanga Yoshiki Mbondo donc dimanche tokutana wana merci beaucoup frère. Nabi que chaque fois soki dika bosala. Tozali moment tozana posa ya balabala. Batutu boye baketoza. Donc analyse ya makambo tout, bale musique tout. Soka likambo salami mbamo bomoni analyse. Obika tobomeli bango belé. Tobomeli bango Stade de France. Tobomeli bango belé. Tobomeli bango concert à Zaïko. Voilà. Tolexana nous moi semaine il y a nous la faire Léopard tout l'examen bon est-ce semaine on a tout la bon Stade de France tout la bango concert à Zaïko tout la bango makambo belé donc cher éternel nena ça noka pipi tomate bana Faris mo te bomene na zangina invité na ngai Messi Lubanza donc analyse internationale oza sans polémique satanas pour ya la vérité pour la vérité na balabala masolo na balabala vérité na balabala donc to bombeli to tiki binoka ne lengimbe pour la prochaine émission donc plaisir à toi non Vumba maestro plaisir à toi donc merci d'avoir message sur qui toko Lubanza do ya pepele ya toujours